Foboza na maele. Mokili makambo to leka ba censure na kisasa epesi biso ba signe ebele. Il faut koyeba ko analyser ba signe wana. Omona ba kendelanga sango ke Kofi muta polémique, Kofi muta rancune. Kofi aga na problème na bato. Sikoyo mama oyo Karine ngana tikala ko finga ite ngana tikala ko za problème na ite ngana tikala ko boina yete loko moko te yende mutu na ba émission ka ndenge koma batinda ye aloba boye aloba mabe asala boye pona Kofi Olomide esiko lokola ngana boko kipe mabe wana oyo aloba Kofi ngo ya finga na sele peka mabe nga muta ba problème na bato. Et ça quand même extraordinaire. Au moins bateau ba oloba lelo. Ba bateau balinga Kofi te. Ba bateau balinga Kofi azalaka na ba position wana. C'est-à-dire akobeta yo arena mais ezala bato moko boye ba potaka ye ba loba mabe ndenge ba mbutalika su ndenge banani ba ko chrétien ba otinda bango. Comprendre nga très bien bateau ba oloba belé lelo ba bateau balinga Kofi te. Soto bito ke na pena musika kisi njora aga muta Kofi abimisa ya kote pa Fali a kote pa Jibi bana ofinga Kofi te soto bito to kenda pena bien kisi njora aga moko la sala logo na yebi yango te na kanga miso wana lelo ba loba te parce que tango na limbisa ka kisi njora bat musu pe mo de trop ba loba ite ah kisi njora vraiment ki pa Jibi azo finga Kofi ke boy bongo Kofi sala ba loba ki nga na mona ka bien Bible senga biso kolimbisa koyeba pardon et puis babiloko yango baloba ya Kofi wana o bafingi koko boye na boye eza pe kofinga te ponga pena pona kofinga nga ya solo eza pasi kofinga nga na domaine nini c'est ça le problème faut ko inventer babiloko moko boye banini donc kisi njora manike wana afinga Kofi te aloba mabe ya Kofi te mais asolisaka ye na kipate pona okipe nini siko ngai tango bango ba finga ngai ye soit des Karine soit des kisi njora na olo répondre bango nini mokili mo mekolo ba non yo ko répondre te yo zaka boy yo za boy kande balobaka lobby pe kaka un jour on ne sait jamais et au sala la circonstance mo bo mona pe karma pa pe singa mbote na boya kozwa te au mona pe waze ko papa na kufi na otindele pe mes condoléances son selinga pe mes condoléances ngana boya te pona ni bato mukili ba telemaki te balobaki pona ni opesi ba condoléances papa na kufi pona ni balobaki te il faut za mayele nga na sana eloko moko te muta ko retrouver o nga na loba ya Karine na finga ye to bo eza ata moko te mutu moko sana ngo moko nga likamuna te Karine akika na pasi na bana ko boya kaka ko sala émission na ye na bana mon émission na ye un peu ka ba polémique kaka ba bongo souci na izaka wana nazaka na problème na ite alors lelo yo comme na boye kozala ennemi na ye na laxiki na likambo na ite et comme appelle ce problème il faut que ngana za likambo na ye il faut que ngana za likambo na ye non na likambo na ite yeso ki a continuer lobby ko finga ngai ka ye mais na miracle fourmi le mususu mabe ngwa ko loba siringa e ko diminuer muke posiko lokola to solo li a oyeba nga bien akomona ke na mutu mo ya moi valeur mutu mo ya moi respect voilà donc comme tout ça na ote bato wana ba oloba bebele ba justement bato balinga mosala Kofi beba ba casser Kofi omoni ngana problème te na lingi pe ko na problème te et puis soki mwana wana ki mutu moko pe ya oya rankin sonde ninde ayi ali ko linga to sala émission te na kunate kolanda te nalandi ye nyonso to alobi nalandi ye falo bana nga mpe bien nga mpe na finga ye te nga mpe na finga ye te na finga Kofi Olomide te nga na finga ye ni nga na finga ye ni nga kisi njora na finga ye ni epa Fali te na se pa Fali na finga ye epa Jibe na finga ye nga na finga ye te ezalaka na bababe tozoloba kaka ke orchestre ekoma trop sindi boye na boye tolongo na biso quartier na te vie wana afuti bino te bolobi nga na finga ye ni nga kisi njora na vandia na finga ye ni na finga nini
bato bafingi bawaze quoi wase kwa sala miso mona violet boye na boye o bona bo bato bafinga ke banani ba o mususu nani wasa na Belgique c'est qui vie moyibi boye yiba balutu sala baboye sala baboye bakama pa bakesa banzemba lokuta ngala fingani buya mayola mutafinga vie buya mayola ngala fingani ngakisi nzoka na finga nini na finga nini ngala ko finga na respectera ngala ko finga kaki na sala émission mabe na lomi na tonga akendaka parquet akendaka parquet problème eza nango te audio etamboli partout ya batindelinga 1000 personnes problème eza nango te nga na finga nini nga kisi nzoka na finga nini te problème eza te biso bato mabe na comprendre audio ya vie nga kisi nzoka mala nayebi te na comprendre audio ya vie na comprendre ke vie mpe nakoasepe na karini makasi alingi karini makasi koleka biso bapeti na ye problème eza nango te karini aotyo bamikolo ana émission moko ati oyo toteke pa kende mai pa de semaine soki ati bapoto bakane basindi na ye kofina kofinga ye aotyo bango awa problème eza te namoni alingi karini makasi apeti na ye bazala na bango bien biso tofinga nga na finga nga na kofinga nga nala bapongi na nga boye nakamabo nga na kofinga vie nga mpa na kofinga vie nde babuya mayola bafinga kofi na mokili nga kisi nzoka na koka bongo nga na kosala kofi mission na ofinga nzambe na ngai nzambe na ngai mon dieu bamosaka babandi kofinga vie koka te akangisa mosaka te nga na bunda na bango nakenda ti prison te nga na finga donc Karine moi donc nde nalandi odo vie nanga kofi donc Karine moi malamu donc Karine pako moi malamu ya bala malamu donc batindaki donc vie mpe nakoteli Karine donc kofi abi Karine batindaki ye eya nango ye te donc ndimeli Karine batindaki Karine deza yango ye te donc ndimeli Karine moi malamu toza kaka na miziki ya Congo. Merci Mama Rifa, il faut vous en mailler. Mokili makambo toleka na basensiro na kisasa epesi biso basigne ebele. Il faut koyeba koanalyse basigne wana. Omona bakendelanga sango ke Kofi muta polémique, Kofi muta rancune, Kofi aza na problème na bato. Sikoyo mama oyo Karine nga natikala kofinga ye te, nga natikala kozwa problème na ye te, nga natikala koboye na ye te eloko moko te. Ye nde mutu na baémission kaka ndenge koma batinda ye aloba boye aloba mabe asala boye mpona Kofi Olomide. Esiko lokola nga na boko kipe mabe wana oyo aloba Kofi nga oyo afinga nasala mpe kaka mabe nga mutu ba problème na bato eza quand même extraordinaire. Omoni bato baoloba lelo bato balingaka Kofi te, bato balingaka Kofi azalaka na baposition wana, c'est-à-dire akobeta yo arena mais eza na bato moko boye bapwataka ye baloba mabe ndenge bambuta likasu ndenge banani bakokretie bakotinda bango. Comprendre nga très bien bato baolobaka ebele lelo bato balingaka Kofi te. Soto bito ke na pena musika kisi njora aga muta Kofi abimisa ya kote pa afali a kote pa jibi bana ofinga Kofi te. Soto bipina to kenda pena bien kisi njora aga moko na sala logo na yebi yango te na kanga miso wana lelo baloba te parce tango na limbisaka kisi njora bato musu pe moi detura baloba ite kisi njora vraiment ki pa jibi azofinga Kofi ke boye bongo Kofi asali balobaki nga na mona eza bien. Bible senga biso kolimbisa koyeba pardon et puis babiloko yango baloba ya Kofi wana bafingi koko boye na boye eza pe kofinga te ponga pena mpona kofinga nga ya solo eza pasi ofinga nga na domaine nini. C'est ça le problème, faut ko inventer babiloko moko boye banini donc kisi njora manike wana afinga Kofi te
aloba mabe ya Kofi te mais asolisaka ye nakipa te mpo na okipe nini sikoyo ngai ntango bango baofinga ngai ye soit des Karine soit des Kisinjora na répondre bango nini mokili momime koloba non yo korépondre te yo ozaka boye yo oza boye ka nde balobaka lobi mpe kaka un jour on ne sait jamais ekosalaka circonstance moko boye mpo omona mpe karma pa pesinga mbote na oboya kozwa te omona mpe wazeko ya papa na ekufi na otindeli mpe me condoléance azongiselinga mpe me condoléance nga na oboya te mpona nini bato ya mokili batelemaki te balobaki te mpo nini opesi ye bacondoléance papa na ekufi mpo nini balobaki te ifo za mayele nga naza na eloko moko te moto akoretrouve oyo nga naloba ya Karine nafinga ye to bo eza ata moko te moto moko aza nango moko aloba nga likambo na ye te Karine akika na pasi na bandaki koboyaka kaka kosala émission na ye na banda omona émission na ye mpe kaka bapolémique kaka baya babongobongo susi na ezalaka wana nazalaka nga na problème na ye te alo lelo oyo comme naboyi kozala ennemi na ye nalakisiki nanga likambo na ye te ekoma mpe so problème ifo kaka nga nazala likambo na ye ifo kaka nazala likambo na ye non nga nanga na likambo na ye te ye soki akocontinue lobi kofinga nga etali kaka ye mais na miracle fourmi le mosusu mabe yango akoloba siri nga ekodimine moke mpo sikoyo lokola tosololi akoyeba nga bien akomonake na motu moko ya mwa valeur motu moko ya mwa respect voilà donc komitungisa nango te bato wana oyo bakoloba babelebele baajustement bato balingaka mosala Kofi ebeba bakase Kofi omoni nga na nga na problème te nalingi mpe kozala na problème te epuis soki mwana wana aki motu moko mpe ya oyo arankine so ndeni nde alia kolinga tosala émission te na kuna te kolanda te nalandi ye nyonso to alobi nalandi ye fa aloba na nga mpe bien nga mpe nafinga ye te nga mpe nafinga ye te nafinga Kofi Olomide te nga nafinga ye ni nga nafinga ye ni nga Kisinjora nafinga ye ni epa fali te nase pa fali nafinga ye epa jibe nafinga ye nga nafinga ye te ezalaki na bababe tozoloba kaka ke orchestre ekoma trop sindi boye na boye boye na boye tolongo na biso quartier na te vie wana afuti bino te bolobi nga nafinga ye ni nga Kisinjora navandi nafinga ye ni nafinga nini bato baofingi bawaze kwa wase kosala émission bomona violaire boye na boye obona bo bato bafinga ke banani o mosusu nani wasala na Belgique seki vie moyibi boye ayiba balutu asala baboye asala baboye bakama mpa bakesala banzemba lokuta nga nafingani buya mayola moto afinga vie buya mayola nga nafingani nga Kisinjora nafinga nini nga nafinga nini nga nakofinga na respectaka nga nakofinga kaki nasala émission mabe nalobi na ntongo akendaka parquet akendaka parquet problème eza nango te audio etamboli partout ya batindelinga 1000 personnes problème eza nango te nga nafinga nini nga Kisinjora nafinga nini te problème eza te biso bato mabe na comprendre audio ya vie nga Kisinjora mana nayebi te na comprendre audio ya vie na comprendre ke vie mpe nakoasepe na Karine makasi alingi Karine makasi koleka biso bapeti na ye problème eza nango te Karine aotyo bamikolo ana émission moko ati oyo toteke pa kende mai pa 2 semaines soki ati bapoto bangane basindi na ye Kofi na kofinga ye aotyo bango awa problème eza te namoni alingi Karine makasi apeti na ye bazala na bango bien biso tofinga nga nafinga nga nakofinga nga nalala bapongi na nga boye nakamanga mabo nga nakofinga vie nga mpa nakofinga vie nde babuya mayola bafinga Kofi na mokili nga Kisinjora nakoka bongo nga nakosala Kofi mission na ofinga nzambe na ngai nzambe na ngai mon dieu bamosaka babandi kofinga vie koka te akangisa mosaka te nga nabunda na bango nakenda ti prison te nga nafinga donc Karine moi donc nde nalandi audio vie nanga Kofi donc Karine moi malamu donc Karine pako moi malamu ya bala malamu donc batindaki donc vie mpe nakoteli Karine donc Kofi abi Karine batindaki ye eya nango ye te bandimeli Karine batindaki Karine eza yango ye te
dandimeli Karine moi malamu toza kaka na musique ya Congo. Merci. Ngaki sinjoka matambola mukili amatambola leve abinga finga matambola kitisimu no batu na mitola finga meki bafali yana ezala mpaka fali ngai fali bololo tangu na zako bafali lengi joli sa tinu ngaki sinjoka sike fala kumi lo bololo ngabi fali bololo parce que bawone za kofinga ngala finga na finga fali le tinu me fali la finga le tinu na mukili pepo na kofinga même maman même mo na ko ba dera na finga bien nana kofinga kofinga kuzora avila na rambo senga pata mutradina la mon papa tusuma yote na moyo kote Karine de A à Z donc Karine moi malamu Karine batinda donc Karine moi malamu Karine batinda non qui passe ngapela kisi njo kande na bana confiance la na papa mon respect mon vieux ngana kofinga ende so boza finga ngapa kisi no ko sela ko fe mission wala ba na ofinga ndenge zobo za finga bien la biso ngaki sinjoka na finga zobo na loma muso zobo za lo ba lo kuta biso va na vie na lo ko finga bene zobo za finga ngaki sinjoka matambola mukili amatambola leve abinga na finga matambola kitisimu no batu na mitola finga meki bafali yana ezala mpaka fali ngai fali bololo tangu na zako bafali lengi joli sa tinu ngaki sinjoka sike fala kumi lo bololo ngabi fali bololo parce que bawone za kofinga ngala finga na finga fali le tinu me fali la finga le tinu na mukili pepo na kofinga même maman même mo na ko ba dera na finga bien nana kofinga kofinga kuzora avila na rambo senga pata mutradina la mon papa tusuma yote na moyo kote Karine de A à Z donc Karine moi malamu Karine batinda donc Karine moi malamu Karine batinda voilà qu'elle fait là qui se joue en d'accord tiens au Dieu pendant que mon papa mon conjoint est là qu'elle fait là na kofinga pour monter ngeza ba guerre sa musique na tika kofinga musique ngala tika kofinga kofi elo ndem kolomoko te il faut ba buya mayola ba finga kofi elo il faut ba zobo si obe mission zobo za sala kile na misa mo mukito sa des zobo za kosela te makama finga nzela na kofinga kofi na dia sali audio ngaki sinjora na finga ngana kofinga kofi elo ngaki na sala pe pa fali na finga ngala za pa fali ko mo nini ngasta finga kofi elo kofinga c'est la vie kofinga ça ne ba ko ngwa ba finga ni ola mama wana ba kofinga biso saka ba kretsa ba ndule kaka ya ba normal hein donc na comprendre ngo ken kiana kofia lindi Karine ma kasi ya makasi à côté ni Karine lelo Karine ni malamu lelo Karine ani bien batinda kini to Karine atana bien batinda kini biso to zaka c'est fali c'est batile to zaka kofinga tika kofinga pensez qu'on est au sol à audio à ma paix à émission on le n'importe quoi il doit faire un conflit violent hein non tu sais émission on casser WhatsApp ba kama pa ça ba tu ma paix ya roli na karma pa kama pa ça là si tu fais la réunion là on me dit pour répondre kama pa tu fais une réunion sur tout ba to quartier là et soit lelo sokotela kama pa opesa na mbote aregrete makasi na regrete makasi kempia mapena vie nanga tika kala musique héritier wata vie nanga héritier wata na tika na vie nanga wata na tika lina vie nanga wata donc Karine atika na kofi Karine na mwa malamu le mwa batani mwa mabete bale ko tika héritier nanga lingi Karine ebita eta krakele Karine na inta yebi kusute
donc arrête moi malamu ngaki sindoka mwana ngaki sindoka nakota prison pona nakota prison pona tina Sandra abenga ngai bafinga ebola na ba mosaka na ba bobisi ngaki sindoka batina nga prison pona et puis abimisa kem piana lelo ngaki sindoka nafinga nini papa même famille na zokolo ba famille